Batu ya mokili makambo mingi bandeko makambo mingi makambo zoleka na mokili na biso na communauté na biso ya bato mangala ezali pasi. Bandeko likambo ya mbasu oyo toyoka onga na Kinshasa ke babwakeli mutu mbasu likolo poli likolo bimi miko ezali komona na pasi. Babwakeli mwana mobali mbasu na Afrique du Sud précisément na Johannesburg. Likolo ekatani presque epesi pasi. Est-ce que na mokili balobaka soki ozali kokabela batu mingi balobengo yuma o to China kaye soki po boyi kokaba bina kopesa mutu moko te ata maboko makasi finalement position ya bato ebanaka te tokomona likambo ya somo na kati ya émission ya lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole bisika nyonso tu bozwami ndenge naloba à chaque fois merci na confiance pe fidélité o bopesaka na programme oyo kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek o bayibi ngai te kombo na ngai yango wana. Alors na kati ya émission oyo radio lokole toyaka kobeta masolo o bino moko bopesaka biso ekoza lisolo ya camarade na yo ya ndeko na yo ya mama na yo bopesaka biso to pesa to bete yango pona ko nuire batute kasi pona ko sunga communauté kaka ndena ba ko penier esika ndeko kwei yo okoya te pesa bande comme susu mayele kasi na nzela ya masolo oyo tozali komona ebele na nzela ya masolo oyo bande ko ebele pe bazali ko bongo na bako bazali ko koma prudent bazali ko koya te ko bande comme susu pesi pasi lisolo ya lelo esalinga somo pasi pe mawa bandeko yambo toloba bota na image o epesi pasi na motema kosaka te tala image o oyo mbasu Afrique du Sud ndeko wabakele mbasu Afrique du Sud esili na nini esili na ndesini bateka mbasu ngo na kambela mbasu na demakolo ndeko wakele mbasu ndeko na yango isabu faki tanga do wana fa misate katana na Afrique du Sud isabu faki hetanga avoka. Voilà tokozongi la susu ba image oyo sima bandeko epesi pasi ya kosakana te na Afrique du Sud kaka ndenge nafandaka nalobaka mikolo oyo toza na masolo ya kosakana te kaye etondi na masolo ya bato Afrique du Sud na bato mosusu ya Paris na ya Belgique ndeko moko abengi ngai ndeko bomoni wana epapa Fiston oza na bandaki koluka oyo banda kala nalingaki nano afobeta lisolo na ngai nzambe asalanga grâce na epapa leka monini abengi ngai oyebi kombo na ngai te okenda wapi abi nazali tala ngai boye tokutana sava abi nani ko explique na telefone te yaka na explique na kesi kati ndeko azalaki tokutani ndeko abi papa Fiston beta lisolo na ngai po openye bandeko mosusu ndenge loba kaka na mission na yo landaka yo openyaka bato penye bato na kati ya maladi on a souffri émission na yo radio lokole masolo esungi ngai makasi na lingaki te afana benga na lingaki afana benga na bonga nanu ay papa likambo za nini ay papa Fiston ngana ya na Afrique du Sud ça fait longtemps na bundaka nde mobile no sto bundaka et yaki kosala ke na zwaki coopération ya sécurité ya Big Brother bandeko boyebi Big Brother bokomi Big Brother ezali programme moko elekaka na DSTV to mona bato Afrique du Sud bayebi yango bato basala na DSTV bayebi yango eza basangisaka bato ya bamboka ebele ekozala bazwi congolais bazwi nigérien bazwi sud-africain bazwi français bazwi basangisi bango baofana na ndako moko batalaka comportement na bango nani yebi kovana na bato bakoyebi kozwa bato ya compagnie moko quelconque bovanda esika moko pendant un mois batala nani bizali neza mabeti bakwa ko limne champion ko bima. Alors bandeko ba utaka de par-ci par là miso ba utaka intérêt Afrique du Sud ba yé ko utaka libanda Afrique du Sud mususu pesa na Afrique du Sud na Johannesburg awa mais olonganda kuna bino oye esika basala ka Big Brother sala bakabongo na côté ya Lindes na Louise Bota na sekuna côté ya Lindes Louise Bota ezali avenue o ezala kana Afrique du Sud n'est-ce pas quelque part na Johannesburg Lindes eza quartier o eza rappelle Afrique du Sud na Johannesburg précisément quelque part kuna Lindes o ba Big Brother ba yebi eza côté wana
siko ndeko apesi li solo ayi papa Fiston kotanga kombo na ngai te apesi na kombo ya bato babokele mbasu tokotanga yango bazawa na university tokotanga yango lelo abitanga yango tokotanga yango boza la branche bokima te tokotanga bakombo bato wana bokoyeba abitango nazwi marché wana ebale ko futanga mbongo moko ya bien na bi oh ça va ndenge biso so ba congolais to utaki to yaki mboka to yiko luka au lieu nazo ba garde ba accompagnateur ya bata mboka mususu ya mboka o ba ebanité na préféré na kende ko luka ba ndeko nanga ba congolais croyant que ba congolais avec bango to sala musala bien et ko kende liboso ba ko soutenir pour ça que liboso njoka na mi trompa ki papa Fiston kaka ndenge sala moi so coopération yé OK ko luka sika ba congolais ba sala mingi ezalaka bongo na Yoville City de ya mukolo Yoville City ya mukolo de Jobu pe atonam ndeko wana ke na Yoville City a recruté mois 2 mois 3 mois 5 congolais quand a ba sécurité ba congolais apesi bango instruction idéologique na musala sala maka boye to banda ko sala boye na ko bano futa bino boye bayokani très bien babandi pe musala. Congolais, nous avons un problème. Oh, ce n'était pas ton problème. Na pesi ka exemple. Ce qui ne commence pas coopération na yetenda contre mo quelconque songolo. Ba ebisie par garde. Par exemple, on fait garde mo 15 000 rand. 15 000 rand à peu près, et ça le coût à combien? À peu près $1000 hein, par exemple, par garde. Si ko yenenga zuyo ovandaki na ndako musala ezate alobi aebisio te ko afuta 15 000 rien non aebisio ndeko musala balo sala ngai par mois ngana ko balo futa peut être 6 000 rand soki azu 15 000 rand afuti yo 6 000 rand ye mo atika 9 000 rand et ça quand même contrat na ye et ça compagnie na ye c'est pas ton problème bandeko. Et ça problème na yo te. Yo problème na yo contrôle ça nango, aussi la yem da boss na yo, patron na yo. Yo futa yo c'est ton problème avec toi. Kolingrate oyeba futi combien. Et ça le cas ndeko. Na koloba monta o futa te na pesi ndoka exemple moko pour comprendre. Ndeko a musala pe ba dit très bien, ça évolue très bien de quoi ba futa ye pas futa ba Congo, ça marchait très bien. Très bien. Kaka ndenge jalousie ezalaka Kongola bandi ko yima. Oh, mais ndenge ni ya futa biso monta oyo. Azo futa biso monta oyo ndenge ni ke monta oyo ça bene belé. Donc ezaka moi quelque chose. Soka zo futa biso monta oyo. C'est katika na combien? En tika na combien? Biso yefoto ko isa contrat oyo. Kaka Kongola ndenge azalaka. Ndenge opena batu ya Kinshasa batu ya Congo. Bako senga pour la difficulté, tu n'as pas besoin de loco. Au kamata $200, 200 €, au tindeli bango 200 €. Bandi komi tuna. Ya peut-être tu n'as besoin de 200 €. C'est katika na combien? Azaka na mbongo. Donc balo basenga ko 200, bala ba basenga yo 800. Ba éviter sacrifice ni osala ka pour tindeli ngoma 50 ko bazwaka wana. Eza pasi bandiko. Soki to te ya milité. Mboke okufara abo. Congolais wana ane ko futa bande kone ba Congolais très bien. Amonika ba me contenter mani komaka. Chose grave ba Congolais wana ba sangani bloc contre mutu apesa ki bango lisolo contre ndeko oyo apesa lisolo apesa yembasu. Ba ke ko luka mokondi ya Big Brother. C'est malheureux ba Congolais, c'est malheureux. Congolais partout, à ndenge moko, à Europe, à l'Afrique, à l'Amérique, l'Océanie, partout ndenge moko. Muninga aussi contrat ya bengi bino, fallait que sonate bande ko mboka mususu ma préféré ba ninga congolais. Ayena bino. Bobandi ko sala, azo futa bino peut très bien pendant 7 mois, 8 mois. Et koki bango te, mbongo mo apesa bango non. Apesa so monge bele ko ndenge ni doseke ya otika ne bele koleka. Ba ki ko mona mokonzi ya Big Brother. Kaka Big Brother otaka na télévision bo ebiango. Chef à sécurité ça y congolais.
baki komona ye on tonto yeba ofutaka congolais wana combien oh mokonzi Big Brother et kamwishi abi mais ça c'est n'importe quoi. Comment est-ce que bino bozo audace ya kotuna ngai na futaka mokonzi bino combien? C'est votre problème. Et c'est ngana yebi bino. Donc après c'est cela bino tellement bazali na liberté na Big Brother bande ko sola ba star msu banda ko yawana e mo pe mokonzi ya Big Brother ko yaba solo ayeba ki bango do bango pona ngo ko la occasion ya ko au-delà o ba liberté za libertinage te ba profiter na gentillesse wana pour aller jusqu'à ce point là. Mokonzi ya Big Brother c'est likibino mo tuna ngai na futra mokonzi na bino combien par rapport ya nini eza na mbala suka mbala moka bengi siko ndeko apesi lisolo. Oh mais comment est-ce que yo so ba ndeko ba congolais bosaka na bango mais ba komi ko to fitinere ni comme parce que na bureau na ngaba tuna ngai na futa ka combien mbongo futa bango eza mukie ba yebisi ngai na cancer contrat na yo na longola yo comme ça bango ba losala mbala moko epai na nga mbongo wana on apesa ka yo ofuta ka bango ba na ba do futa ngo bango est-ce basala ka msana ngo na mboka wo basa ba tu ba bibi bandeko na ba congolais basa ba tu ba pe mkolo Big Brother aza congolais te et pardon aza sud-africain te aza étranger pe et puis si passe ah mais c'est vrai ça va ndeko apesi lisolo o baba ke liembasu bozo mona mbasu nzoka mbasu ezalaka na Afrique du Sud pasi pour kotela bino vidéo pour kotela vidéo akia loki bandeko wana bandeko mais nana pesi bino autorisation que n'est pas patron big boss boye bisaye salaire na futa kabino et boye bisaye bolongo na contrat est-ce que na sala ki mabe ndenge na soki bino abi bike bana mai wana bakongana ba wangana ke ba mona mo quantité. Je me suis dit, ah, dans ce que je me est-ce que à cause de l'intérêt de la Kosangai na comment on a une différence me bandi kokota indifférence et bandi kokota moka zu courage un peu plus tard je me suis non moi ndenga li wana mbongo pesa biso eza mbongo mukie to sala musala makasi biso préférer ki boyero ki to comme ensemble kaka eloko comme ya biso nyo surtout comme ça va futi mbongo to ka bona ngo katikati n'importe quoi. Congolais za mutute n'importe quoi. Yango yango bayemba soko moni dikapo na potina misu tika kolongola ete soko imeko kolongola ye mutalibosa ko finga ezaka yo. C'est comme ça la vie. Passe ya mwana moto. Ndeko zalaki na mwa ndeko na ye. Apesa bango musala bazo moi quelque chose mais bayemba bete mo sinjo. Pas chef simbité ba yeti ba c'est ouvertement que non et comme ya biso no surtout mbongo ma fait toka bola katikati tango yaka ndeko za contrôle ça là qui wana n'importe quoi histoire vraie na nouvelle donc il était là pour insister pour le monde déjà vidéo en bas wana ndeko lobe pour la discussion ngana boya complètement mais na boya pour kolongola bango na musala na tika bango moi quelque temps et puis ndenge sa chef wala ka ba éliminer bango na changer bango na fanda kaka boye na bandiko ka netimo ka ndenge mbase bandaka moi li kwanza la kwanza boye pota ti ekomi mbasu te mbasu te mbasu na Afrique du Sud ai papa fixe na souffrir na mbasu oyo okondima te baninga batokata mbasu na Congo po bike mama mo afana na Selembau mama mo afana na Njili bakosunga mais ngai na Afrique du Sud awa na Johannesburg na okende pa nani na ken hôpital Hélène Joseph ba traité ba bino c'est pas possible na ba mona te muko muté mona na boy maladie nini oyo ai ba limba ba proposer ba katanga ba kolo na genou na za sino makolo te po ese épaule ki déjà na ba mona maladie ya boyete papa visito na tambo ipo ba sango mayamboka o ba sango ba za ba nganga ba fétiche ba guérisser loka ba mama o ba biksa ba mbasu na kisasa kuna pa na biso abino wako tapo ba mama basakoma boye bazo boya ba mona na radio te bazo sanga libara non yo kota te molimo sana kati na yo wana tokoka ngote abi na sukaki abi na bengi papa fiston eza lokola témoignage et puis au peigner bandeko
abina koma ikotamba nazo nguluma nga mukolo mbinga mobali bokomona ya azonguluma akotambola te pona nini makolo poli misisa mbankusu ba obima lokola azomona abina nazomona penda mikuwa ya kati ngzalaka na yo aka mbasu na sango esa la tala gisasa te en Afrique du Sud awa abina forcer jour moko na yeti na pharmacie moko boye na somba kisi na moni kaka bandeko o bakabola ba livre ya Nzambe boye église oyo komona ngo tokotanga kombo Christ Embassy ya pasteur Christ ba pesinga livre o babino yaka jour bon église abina kaya église boye papa fiso makambo bima ebele na yo kaka baloba Nzambe abikisaka bato na kantsaka lokuta mais Nzambe abikisaka ya solo po mbaso eza malade mo démoniaque basambeli ponanga basambeli ponanga traitement papa fisto timbasu nanga oyo ekauki mbasu nanga oyo ekauki tota nanu image wana ebongo tozonga chose grave mbasu yango ewiti wapi alobi mbasu oyo basombi yango na Yoville na wenze ya entrepreneur wenze Gambela banani bayabisi wana prophétie ebimi na église ya pasteur Christ Embassy ayi bosa na wenze benga yango za Gambela basomba kwa papa mama oya Gambela bakomi koteka mbasu na wenze ya Gambela tukata eza bakambi ya lokuta ba illusion nzoka eza ya solo pona mbongo muke ubomandeko siko yoka suite balobi nini na koyesa bino suite wana suite balobi na koyebisa bino mais na linga afana lo suite wana tota na ndeko yemoka do azo expliquer na beteli bino po ba kamsi ya secret na linga kite boyoka mais bo tala na bino moko ndenge na azo expliquer to bombe longi na ye mais o wa yebi ndeko oyo bako comprendre bo tala emoto so na susu. Qu'est-ce qui s'est passé de votre mari pendant que vous avez au Kala? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ngai nakotaki maki. Bakotsanga maki, balinga na za na maki, so maki te na za na sama bele. Na za sama bele. Donc tous bon mande comme on a été comprenez ça. Bota eloko oeza nini? Komunyo. Talamba sunde kotala. Ezaki monene koleka wana. Kote kauki me somo boy, sikia mbube so lagi nini? Makila Yesu ndeka usiango. Bato misana mwa mabe barataki deja oyo misala yao. Na Afrique du Sud. Na Afrique du Sud. Baso on peut autant na wenza Gambela kuna Yoville. Baso utai wapi? Na Gambela Yoville kuna. Okay. Yeah. Ba mama na ga omoni ona teka ba mafuta wana. Kame on subazana ba fo ba me. Ikola 50 train ben ba mutu ngambe boy. Siko ba kese pa baba ko mbasko ani. Jalousie. Yani ya misalat. Misala nini? Soki uza chance te ozo musala, mutozi musala bien. A pistonné yo moni mabe. Ke mutona yendenge nini kaka ye. Kasi bolingeli et. Ezalaki yo usaki bona musala nini? Musala ya bodyguard ya Big Brother Africa. Bon. Baloba ko tumingi te musala bodyguard. Kati bongo. Ok, donc Congolais ga osoki na musala bango ba trahir yo. Congolais wana ba elema ona zona musala pele ba to mitema mabe babaka bon mutongo za la sute to kelen Joseph ba katalokolo. Ba katalokolo bena na kolobo e nzamba sali confusion. Ya to gena na bo nzamba sali na telema. Voilà. Bolandi et pesi pasi bandeko engambe mobali boye bandeko abakeli mbasu pona nini kaka po azwaki bango na musala ata bino moko bandeko tala mbasu ngona tala mbasu bomoni tala mbasu bosomo somo tala pota oyo kute kauki somo boye ezaya okauka ebongo tango zalaki mubesu alobi miko ezomona ya pembe bankusu ba otanga ba docteur ba non c'est quoi ça maladie wuti wapi bakata ye makolo genou atika la vadio mais ba église ba bigisier tout ba chaque fois parmi les faux il y a aussi les vrais églises à solo zali
et puis prophétie bimi na église kezamba subande kono babwake lié ba expliquer ndenge na expliquer bino wana ba congolais wana batangi ne bakombo ba congolais wana so na tangi bakombo mususu awa pesi ngai awa poko ya réalisateur alobi na tanga te ya boyi coordonnatrice ya radio télévision lokole aboyi na tanga bakombo apesi nga bakombo wana batu wakele mbasu wana na mutu akene kosomba mbasu wana na Gambela na mama awa tekelaki ye bapesi kombo mama ya Gambela tout na se totika makambo wana totika makambo wana c'est pas bon koteka bambasu wana tala ngami mobali ya ninga près de vikara pona maseki siko prophétie bimi na église boyo kasiko bandeko alo iboye nzamba lobi batu o bagelaki yo mbasu wana bakobanda kosila moko bandeko natanga bakombo mususu batu mususu bakomona bakokufa na yuvu bon tosotaliwa mutu te mais boye to prévenir bino. Il y a des gens au bakokufa liwa moko mystérieux bazana kata makamandeko o babagele ndeko mbasu na bapesa bino ka ba piste nazo pene bino pona boye kotanga bakombo pour l'état pasali bandeko bele ba ya ovili wana bamelaka pe masanga wana basala ba musala ba sécurité wana nestu wana ya ba gardinage ba bansa wana ba liwa mystérieux bandoya pona nini nzamba azo frapper na ndenge babwaka ndeko mbasu basomela na Gambela et pesi passe bandeko boki ndeko yemu azo déclarer azo lela alinga okufa nzamba sungiye lisolo ya lelo isuki wana ndeko toyaka awa na radio lokole masolo ko beta masolo ya lokutate ya solo pona ko sunga communauté sekande kwa kwei yoko yate mbaso ekomi na Afrique du Sud awa na Johannesburg na Cape Town do yimna mteme ota épreuve ya Johannesburg toyoka ko ndire na Paris pe po Paris eza mankambo Paris mankambo eza kuna mbaso pe pa ekoma na Paris déjà na Belgique mbaso ezali ndenge toyokaka mais to na preuve te preuve ka mort de monsieur preuve oyo ya Afrique du Sud pour awe ça la pièce contre pièce contre pièce chala zo na mbaso donde ko bagale mbasu na Afrique du Sud esili na nini esili na ndesini bateka mbasu ngo na Gambela mbasu na dema kolo donde ko bagale mbasu no ande ko na yango tala misapi ndenge sali oh là là voilà pona lelo to suki awali solo suki ay pesi passe toto si sa émission na passe na motema bandeko soki tokolingana ya solo alleluya tokomona nkembo na yawe tolingana ko bandeko ozalaki na musala te ndeko azikopa ya pesi yo musala obandi kozwa quelque chose olingi ozwa koleka kolo eloko toya na mboka oyo koluka nanu tozwa te yango tozwaka te tozongaka te po soki tozwaki deja toyenga tozonga bao bazwa bazonga moninga apesi yo chance ozwa bonioni compliqué vie epesi passe tosuki ya lelo merci na mama Rina Umbi coordonnatrice ya radio lokole télévision mais aussi coordonnatrice ya Twin Family 24 TV bo s'abonner pe kuna susu na Twin Family 24 TV za ka chaîne na biso bo s'abonner pe awa o ba s'abonner déjà bo partage chaque émission ya radio lokole o ba s'abonner te kende so ba tenir le link to au compte YouTube au petit radio lokole télévision au fini pe cloche à notification poste tie émission aux anga raté pour awa to ya ka ko peta masolo ya solo pour na ko pesa toli et pe si passe mbote na Yannick Nia sponsor officiel de la radio lokole télévision mbote na Tijon Lushombo un prince à New York ya mama Franc mbote na tata Boza premier ministre Boza Monzali salon Hilary na Rosentenville mbote na Chibwabwa Boza est belé mon ami Amboa l'enfant propre Amboa mbote et Sigozali na mona ki seke bien Amboa yeku tsoko lobika ba allez flash mo internet téléphone Amboa umela yone mankambo
Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet Masolo sur votre chaîne Radio Le Collet TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.